promotion ya maison de passage na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 mama bijou na lobaka à partir ya 15 $ pamba 15 $ ya pamba vraiment okozwa place dao ya kolala mama bijou alobi soki oye kowumela en tout cas tokomisaka ba chambre wana na ba 10 $. Wana eza nango kaka chambre simple ezalaka lit à 2 personnes oza na frigo na yo pembeni oza na télévision na yo eza na climatiseur. Donc, si vous avez une cafetière, vous avez la chambre, vous avez la cuisine, la cuisine commun. Et puis, vous avez la papaya, soit na balcon, soit na véranda. Et puis, vous avez la toilette, vous avez la ciment. Donc, si vous avez la chambre, vous avez la chambre. Et puis, dans 4 appartements, il y a auberge, il y a un restaurant, il y a un Afrique. En tout cas, avec 5 000, 6 000 francs congolais, au collier kitoko. Et puis, tu as moi jus, tu as moi donc moi bière. D'ailleurs, moi, pour mon maman, je suis à la biloko, la cima. Ah, tu as la boutique na biso, ou na auberge na biso, ou na matonge na Irebu A37. Boutique na biso, tu as biloko ya ndenge na ndenge pour nous kobongisa kaka baloposo na biso. Ou ezali anti-âge. Eza pona ko benda beauté bapakola yango kaka na butu eza club moko okokoma za kotia yango kaka moke bozomona eloko mama bijou nasali yango plus de 2 mois natiaka kaka moke na butu avant nalala. Donc anti-âge oyo ezali na boutique na biso eza na Irebu A37 mama bijou alobi banda kobongisa elongi na yo oza na ba 20 ans oza na ba 25 ans bongisa elongi na yo potango ya okoma na ba 40 ans 50 ans elongi na yo ezala toujours kitoko lokola mwana ya 20 ans sinon okoma na 40 ans elongi comme lokola mutu 60 ans mutu 70 ans eza anti-âge eza na matonge na Irebu A37 eloko tozoteka oka na 10 $ ya pamba ozwa eloko na mama bijou na lobi ya ngai esali ata plus de 2 mois kaka mwa nini oyo bozomona oyo ezali pe lisusu ezolongola pe ba graisse ezali savon azali na azali eza mungu na kati bozomona bino moko eza mungu eza pembe eza lokola sel ozwa yango mukie eza pe kana 10 $ ya pamba ozwa yango mukie so olingo sukola elongi avant tam so sopela otia ba savon na nzoto bandilo na yango osukola elongi na mai pio après ozwi savon oyo o fronté o niki elongi tina base ya ku okoki pe konika ngo pe na mapeka okoki pe konika ngo pe tam suna makolo donc menga la sala yango kana elongi oniki yango na elongi après osukoli nzoto na yo longoli pe yango mbala moko kovanda nango te ona ke kolamba ona ke kosala bwe nasala yango 30 minutes eza makasi penza ekoya kozikisa oyo lobi mama bijou asalinga mabe donc eza vraiment basali yango na aloe vera bozomona eza vraiment kitoko eza vraiment efficace ezokomisa ezolongola penza bato mosusu bazala bilongi mafuta ezolongola bilongi mafuta wana epo ezolongola batashe savon oyo ezali mpe mafuta oyo ezali eza gel donc ata soko opakolaka na yo hydroquinone okoki kozwa yango sangisi yango na hydroquinone na yo esilisi mwa hydroquinone makasi parce que hydroquinone ezobebisa bato ezosala bato batampon na elongi plus tard ata mpe soki otiaka hydroquinone te opakolaka mafuta normal donc zwa mafuta oyo osangisi yango na mafuta na yo opakola gel oyo eza vraiment malamu bozomona esalami mpe kaka na aloe vera oyo eza na 10 $, oyo eza na 10 $, oyo mpe eza na 10 $. Avec 30 $ ozwi gamme na yo mobimba oyo na boutique na biso eza na matonge na Irebu A37 ndenge mongo mpe toza lisusu na oyo eza bavitamine eza vitamine E okozwa kaka bakomprime oyo opasoli otiango na katikati ya mafuta n'importe quel mafuta osalelaka tia nini bavitamine oyo na kati mpona donc konourrir mpona yo ya elongi kobongisa kaka loposo parce que ozomona bato mingi bilongi na bango ebenge esalisali barouge parce que babandaki kopakola bahydroquinone bazalaki na contrôle te vitamine E na biso oyo eza mpe na matonge na Irebu A37 mama bijou alobi numero na biso eza wana benga biso na opesa yo numero ya la fille oyo azoteka na boutique na kombo ya Rose aza mpe na WhatsApp
benga yesala ba réservation tamso biloko na yo leka ozwa gamme na yo ya biloko pona ko bongisa elongi okozala jamais desi apa o toza suta biloko ebele o tozoteka pona ta ko bongisa ba loposo na biso tozoteka ba parfait toteka vraiment biloko ebele mama bijo lobi contacter biso na numéro na biso okozala jamais desi sikoyo toleka na lisolo